Na réunion yango ya haute sécurité, oyo chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a président ki lobi lendi na cité ya Union africaine. Batu oyo bazalaki na pointe ya réunion yango ezalaki bongo vice premier ministre ya intérieur pe sécurité, ministre ya défense nationale, chef d'état-major général ya ba FRDC, AG ya ANER, na DG ya DGMP conseiller spécial ya chef de l'État na masolo etali ba sécurité yepe azalaki na pointe. Chef ya maison militaire ya chef de l'État yepe azalaki bongo na pointe ya réunion yango ya haute sécurité oyo mokonzi mboka a président kilobi na cité ya ba Union africaine. Na masolo na bango boye bake chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayebaki bongo kozoba ba décision moko ya makasi na koyeba kokanga oyo ezali bongo Gédéon Kyungu oyo azali chef ya ba milice ya ba katakatanga oyo wapi ayebaki kutuko kima mikolo eleki na isika oyo azalaki. Kokima na ye ezalaki nde po ba milice na ye na kati ya ba okatanga na bayebaki kocha mama na mobulu oyo ezalaki ke batu bayeba kokufa surtout ke batu yango bazalaki ba innocent na yango mokonzi mboka azwi décision ke bakanga oyo ezali bongo chef ya milice ya bakatakatanga oyo ezali bongo Gédéon Kyungu. Wana elobaki bongo ministre ya défense sima ya kobima na réunion yango oyo mokonzi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayebaki ko présider. Na maloba na ye ministre ya défense nationale bakisaki lisusu ke place nyonso oyo Gédéon Kyungu akoki kozala soki batu bayebi pe bamoni sengeli pas dénoncer po Gédéon Kyungu akoki jamais ko défier lisusu gouvernement pour la deuxième fois. Donc mbala oyo isengeli ayeba bongo na kokangama na masolo na bango na mokonzi mboka isengeli peuple congolais ayeba ke chef de l'État a déploré ki lisusu ba désordre oyo ba adepte ya nemwa na ntemi oyo basalaki lendi na kati ya ville ya Kinshasa na koyeba kocha désordre moko ya makasi oyo wapi surtout ezali pasi pe mawa na moment oyo ba congolais bazali kolekisa tangu moko ya pasi oyo ya pandémie oyo ya ba coronavirus. Pe na suka ministre de défense alobaki liboso ya presse ke mokonzi mboka asengi na bango baye babongo kokita na terrain pona kotala nini elekaki pe nini esalemaki po mutu nyonso oyo akokwea na mbeba aleka na koleka liboso ya justice po justice ekata likambo na ye.